Bercy oyo akontaki pas faire akende pas wera mais toyebi ke mwana Félix Oise quoi aza na prison. Est-ce que Félix Oise quoi osali quelque chose pour na Bercy? Il faut nous être sincère. Bercy d'abord naza na pasi mingi pour na likambo na ye. Bercy mwana wana naza na pasi pourquoi parce que abomi d'abord garçon na côté ils a accident. Monika ndenge accident ezalaka malgré accident mais batie na boloko. Et là on a dit qu'il y a quelque chose mais nga naza mobimisi batu na cachote. Vous voyez beaucoup mais c'est la monde de fonction nga naza nani na mboko yo. Pour ça batie mutu na cachote na bibi. Kaka mwana ya wera son o ma azali pas wera faire obimisi bon mwana moko oyo usala. Te me likambo oyo bakangela ki faire ko comparer en côté faire ezalaki ndeni ezali ke bakumgo tchao polémique ce qu'on a jibé bien attends wana ko te simba te donc tozana ye donc insoignable donc to sonati parce que papa chéri c'est moi c'est papa chéri moni parce que ça na makambo suto ko bosana ngote papa chéri abetana matanga ya papa na ngai tozana mo kese boni na mboko ke ngai muna ye mutabimisa faire na kasho aloba ke na salaki quelque chose aloba jamais tanga na zolo banengo na kosadresse na papa chéri ndenge ni mutalika muya aloba na ete ezalaki ne par rapport ya entourage ya bato mususu bazalaka au monde allait mususu peut-être faire après ça qui mbongo moko bozo nga justifiant quoi que to salaki quelque chose oui bato belé ba salaki quelque chose mais oye simbaki ozomona ezali démarche nga na salaki c'est dit bato ba elenge ya Congo Glody Diasiga la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga pro kata donc par raison ezali ebele baraison ezali ebele loyembo kitoko ya ndeko na biso dedembi banzambe nyonso ngonga ebelemi ya kokumisa nkolo po ete baraison ezali ebele botuni bokozwa yango wapi ezali déjà sur YouTube et iTunes. Ndeko Lingami raison na yo ezalaka nini ya kokumisa nkolo masiya. Nalolenge oyo ya mabondele Nalolenge oyo ya koki Namoma oyo Au fait de Nzambe. Ça va. Pourquoi vous pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins, directement, tu viens ici, ma Bible. C'est quoi? Tu peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nzambe. Attention. La Bible, mon prophète Élie. Merci, prophète. Sabana Yawina chola mipe mingyo Pona s'il vous plaît, c'est quelle musique? On a gagné. L'heure a sonné, le temps est arrivé où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama, bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché. Namoma oyo Nazana situation En tout cas, la musique de Saint-Christian Luboya m'a inspiré. Les maxi singles 5 qui s'appellent Babylone étaient une kokaba. Ndeko mama, tala lelo koma ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, bela merveille ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merveille ba solution azali na Suisse,
mpona kopesa bino solution na baproblème nyonso. Yo totisa bino na baproblème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, mère ve basolution. Mokonzi ya banzete aza wana na Suisse, obenga ye na banimero eza affiché. Mère ve basolution, batika yo. Bonsoir, vous êtes connecté sur le meilleur site Elinga Congo. Je reçois aujourd'hui pour la deuxième fois monstre d'amour, musicien Oyo Asali, honneur na musicien congolais nyonso Asali livre Oyo ba mindele ba somba sans koyeba ki mutu mundu mutasali yango. J'ai dit bonsoir à Félix Soazé quoi. Oui, bonsoir Sam Kazadi. Maïle ni ozwa ki osala livre sans oche longi na yo ba mindele ba somba livre na koloka batu mundu. Oui, donc il fallait qu'on éviter bateau tu vas bien raciste. Racisme c'est ma casse na poto. Alors tant on l'accès déjà Combo et africain, oche longi na yo, au commis on a né à Kinshasa, donc il va que perdre ba mindele mingi. On dit que le livre les a mieux placé 5 étoiles dans Amazon. Donc bah tous sont bas livre. Merci pour nos Congolais et c'est quand nous sommes basali na choix au basali à quoi accueillir livre ya Liboso artiste Missia Komi. Vraiment nous sommes très contents, on remercie bande que nous c'est pas bali. Idée zalinini, idée zalaika que tout le babing na lingala il fallait ba idango père moi comme on a langue en français. Nous avons essayé de version anglaise ici. D'autres, c'est la gamme. Anglais, l'Issus. Il y a un livre pour le anglais, basé belé dans Mukili par rapport à tout le français. Il y a la demande des Alkimingi, aux États-Unis, et puis on remarque Mukili Mobimba, le mingi anglais. Il y a en Chine, il y a français, vraiment folie à Soso. Les amis m'ont anglais. Anglais. Alors, les gens qui ont livre mon qui chinois, c'est anglais on a comme partout dans le monde. Donc, Lelo journal Lelo, des versions en anglaise et sili. C'est moi ça raté. En soi, Félix Soazé quoi, tant où ça livre on a personnellement intérieurement. Félix dit que non, on a les kisco à mission tout na maïle pour ça quand même livre dans les alatés avant. Ah non, les allés quand maïle était. Dans l'équipe on est dans le temps. On est non on est comme temps. Oh. Na linga lipo na temps kaka. Omoni oyambi mutu mo atanga Bible bande bandeliti suka. Bonga mo na yebotanga, tin. Na bika ndeko so temps. Na joli Bible temps 8 mois na silisiango. Livre 10 mois na silisiango. De zaka ke na yebiko so temps, so na osala likambo. Faut yeba ko mi pesa temps, ko sala ba sacrifice. So sala likambo na mokili, faut mi tuna ka sacrifice nini na sala kapo na réussir likambo na sala ka. So omoni ba sacrifice te. Donc bandas ko kuluka ba sacrifice ko sala. Omono bimara mingi te mingi ovandika musana oko koma. Donc quelque part faut futa. Na bika ndeko so temps. Mais baninga mingi baza capable de sala ba livre. Alors Félix Soazé quoi, tout le monde a 40 ans, il y a carrière, il y a match à la moine, un mois pour le match à la moine. Et puis présence non vraiment et ça libi makas. Ah oui, na otokutana na mamu, tout ça na suite na. Donc na ABC là on a le bikaka ba neo koya eleka oyo to lekisi ba neo zoya ezala suki toko mingi a vivre suma kama kitoko koleka oyo sa vivre na vie na ya moni makoma ndenge na ndenge. Donc nazana sengo mingi omoni basi bazana na difficulté à la carrière lokola biso mibali moni heureusement zali bien entouré moni na mobali oyo ayebi mingi pemeni na ye. Mais ce que tu as bien, vous remarquez dans le paysage de la musique, vous remarquez que c'est bima mingité. Pourquoi? Parce que ils allaient faciliter. D'abord, yo moi si bat pas la confiance. Ce que signé contrat dit maintenant que oya obeta jour. Donc comme on est lokoana, et ça la rasiko que basi basaka toujours net moins considéré. Mais quand même, tout ça na ba jeune belé bazobima. Ngai moko lelo na sala album comme on a bossa mabe na zoimba na 5 filles. Donc neti 5 maman national. Neti 5 mbili ya belle. Neti 5 abeti masikini, 5 mpongo love. Na bina yo 5 fire test. Na bina yo na ko neti na 5 barbara kanam. Ah, o monique album fait ça bien. Donc na za lelo ne sengwana ya annoncer batuke
album ezobima boze la bon a 5 filles beaucoup yo canal d'abord 5 filles au bayembi vraiment c'est merveilleux alors moni pour la kaya mamu eza kamoko exceptionnel abandaki lokola danseuse moni ti alaxi batala na ya koyemba mais loko oyo touchaka biso net personnellement na mamu ezali que apona domaine moko boye folklorique donc c'est dit que dans style moko boye mutwashi donc a commissaire yango lelo même dans l'album on a zo sala oyo ka mutwashi ezali na minze moko bon so na ko dévoiler ngo pona excellence Denis Kambai moi mutwashi za na kati donc omoni eloko moyo ko ozala pona province moko ma commission ngo pona Congo mobimba pe azo lembate azo continuer nango na na nzemo na yimoko na yeba nenga sala ngote nzemo wana babengaka malu h donc nzemo wana na mona nete salama yango moko na comprendre babandaki yango te vraiment une très belle chanson pour nangai na ko ba meilleure chanson ya carrière ya musique na biso na ba mama parmi tant d'autres autres abanzemo tozana ngo malu wana bato bazola nanga bona na malu boyo kanenga imbango. Alors moi c'est dans l'émission boso to sala kana yo olobaka ki polémique foizonga par exemple par exemple moko jibi na wera polémique foizonga po so polémique ezate bato rolobela te ya neti des joueurs par exemple maintenant peso ba sololi tout ça polémique en pe tout monde qui pezonga ki ba porter parole na bango ya chrétien wa chrétien o wana étape on essayer les kaki mais tout le monde récemment a Félix Oise quoi azolo ba makambo etali faire que non l'idée pour le makambo na annonçant on émission mo na ça que non Félix Oise quoi na papa chéri baza parmi bato ba bundi pour na que faire ba libérer mais na ba émission to landi récemment a tout le monde Félix Oise quoi ba que non mission moroté tout ça na éviter non moni loko wana bato bazula on ndenga mabe bato ba kumgo chao polémique siko na jibe mpiana donc wana ko te simba te donc tozana ye donc insoignable donc to sonate parce que papa chéri c'est moi c'est papa chéri omoni parce que ça na makamu suto ko bosana ngote papa chéri abeta na matanga ya papa na ngai tozana orchestre boni na mboko en plus de ça utaki concert ayaki na matanga abino na ke concert moko boy so na silsi na oya awa tangu tazobeta ngana za kita ba ebisinga jibe abeti a tiba 8h non à moins que na bota manga na papa te ponga ina provoquer JB aloba jamais to sebela ndam oh ozula teje bila basi to 6 ali lo zoke na ngo bomanga loko nyongeza nga mitata yo moko te uzinga ni pa epistole loko ni sanga notice ba contre indication ezate oh ce que yo mela kabiloka mabe yalowi nazo zelo na kati landa ngai olukaki yango o 600 tanga ta posologie tu vois ya podium alekisi non pakanga makataka ina sokola kabilamba ya kanga makana ayo moko vraiment solution de Jésus amat solution yango Maxi Bio Café ndeni ni lisusu Maxi Bio Café ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto fungola nga mémoire nano traité faiblesse sexuelle hémorroïde OK la solution la soir tomate Napoléon bongo kokate tono talo kutu Maxi Bio Café nazombaka mwana Maxi Bio Café ebongisi libala na ngai ye na di podium Napoléon pakalo yazo mwana Maxi Bio Café à base de plantes essentielles maladie belé nzoto tension hémorroïde faiblesse sexuelle na lolenge oyo ya mabondele
nalolenge oyo ya koki na moma oyo Prophète Nanzambe. Ça va. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins, directement, tu viens ici, ma Bible. C'est quoi? Tu peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nanzambe. Attention. La Bible, mon prophète Élie. Merci, prophète. Sabana yawe na chola mipe mingyo pona s'il vous plaît, c'est quelle musique? On a gagné. L'heure a sonné, le temps est arrivé où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama, bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché. En tout cas, la musique de Saint-Christian Luboya m'a inspiré. Les maxi singles 5 qui à Babylone étaient une kokaba. Kingai muna yé mutabimisa faire na kasho. Aloba ke na salaki quelque chose. Aloba jamais. Tanga na zolo ba nengwana na kosadese na papa chéri ndengeni mutalika muya aloba na été. Ezalaki ne par rapport ya entourage ya batu mususu bazalaka. Au monde allait mususu peut-être faire apesa ki mbongo moko bozo linga justifiant quoi. Que to salaki quelque chose. Oui. Batu belé ba salaki quelque chose mais oye simbaki. Ozomona. Ezali démarche on na salaki. Ça dit que tu vas meki quoi, c'est tout à fait normal. Parce que Nazaki a annoncé équipe y a fait avant événement Salama. Moni. Et alors la prophète a dit nous voulons obéter na tongo. Au moni pe beti. Abi na midi siko kake obeta, kake beti. Abi siko nzalamo yo kota na 17h ekoti. Siko na tozolo ba vérité. Na banaki ko annoncé tili bobenga. Ba moni le kamango salami. C'est tout. Ah, donc ça est le moment où ça dit que Nazaki ko annoncer makambo tout oyo ne Nazaki ko mener ba démarche na ngai. Différence c'est ça ka wana. Mais na ko ba teke na sakini makambo tout ngai moko. Omoni zelo ko na quatre équipe bozulu ka bitu bocha bit mais ce ko mutacha ka biso bazala deux personnes ba tibi malamoko. Te faut ça là joueur mowache comme on a eu par exemple Cédric Bakambo. Omoni bi mowache comme on a eu sikoyo na garçon abeta na gauche wana bina film na gauche hein kabananga donc voilà les ali likambote ke biso tout sali to sali démarche moko et simbi nzela moko te o esimbaki et puis ngamo na zolo bango te et même équipe ya faire yango mo zolo bayango et c'est d'abord musana ngeza bisabat na kasho maza Vicente miko na commission écrivain doza débat moko to l'exango parce que na lingina lobela ngo muke pona batu bakanisa te kezali kambu na lobaki ngo contre papa chéri na ko sala jamais likamu ya ndengwana na contredit maloba papa chéri jamais. Félix Soazé katon pe le makambo libération na kanisi pe lo mo boy papa azali mutu oyo afongola ka motema abosa na pe makambo belé alimbisa pe facilement eza na mwana na moko oyo azana prison makala oyo toyeba epona yo oyo Félix Soazé ka asala oyo afula Percy oyo akotaki pas faire akene pas wera mais toyebi ke mwana Félix Soazé quoi azana prison est-ce que Félix Soazé quoi osali quelque chose pour na Bercy? Il faut nous être sincère. Bercy d'abord nazana passe mingi pour na likamunaye. Bercy mwana wana nazana passe pourquoi parce que abomi d'abord garçon na côté. Ez accident. Monika nenga accident zalaka malgré accident mais batie na boloko. Et là on a commencé à la Bercy zali dit qu'il y avait quelque chose mais ngana zam mobimisi batu na kachote. Ozomona. Beaucoup mais c'est la onde fonction ngana zam nani na mboko yo. Poso bati mutu na kachofa na bimisa. Non. Otra mwana ya wera son o ma azali pas wera faire obimisi bon mwana moko oyo usala. Te me likambo oyo bakangela ki faire ko comparer en ote
faire les acquis les alliés qui bakoseli makambo comprendre bakoseli makambo parce que ngai rôle nanga ezaki nini ko expliquer bakonzi za bongo te c'est tout bongo za nini eza boye ba vérifier moni que non donc bakange donc pona likambo c'est tout ça n'a rien à voir na makambo ndeti oya Bercy o bakonzi ba décider ba moni que moto yo asali faute donc neti le longa so moto pena griller feu rouge bakange na ba soda so bobenga bimi vraiment atako tu na évite donc na komi artiste écrivain auteur compositeur mobimisi batuna kajo te wana mo pesa nga ba rôle mususu una na rôle wala te donc ndeti likamba Bercy salinga passe mingi po mwana wana salinga na côté mais s'il faut que soutenir équipe na ngezo bonga maitala aba tikileta quelque chose mwana mona ke bon via tikelinga elenga Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata